Vérité soki bimina monoko ya moto azoba, moto maila ndimaka ngona soni. Bobenga nga faire gola zoba, bobengi bagola bazoba. Meneke vérité bina monoko na bango, bokomi koyoka soni. Ni yo kenda tanga komba bagolwa. Bango ba code 16 bébé bongo. Kenda ko tanga bango pona nini? Tina salam. Ba communication de ça so na ba Louvain, so na ba Var, na ba Boston, ta la place Sisuko. Na MC ba la code 16 bochana si. Ah c'est ça kaka. Il faut ba musicien de ba bomana. Président za musicien te. Président abiso imba te. Mais président abiso quand même à l'acception qui yenda à kota bitumba oyo. Donc récit biso to mona fali a réussir biso to kanza musique a fali nde sala ke liboso. Les longs a convaincu que récit a fali et aka musique qui n'était moto qui n'était gouvernement na biso congolais. Pour nga congolais gouvernement na biso et ana main noire te main blanche. Donc et ana main blanche. Parce que un président lobby mamba fali ba ganga bi ba wario ba za ebele. Si on a bandé qu'on posait président ba question à se sentir qui mal à l'aise, fi on a lobby ba gaulois naza désolé mais to linga binupe. Fi na nga ki longoli loko mais maman mambo ne ki yote o première dame te. Et loko nga ki longola esimbite biso to ki o papa na biso lobby. Na Congo ba président ba rami ba l'été. Bakali ko komelanga luvunu te ponga na sa sentiment te yo weli sa relation ozo weli sa tozo luka babo ko libanga yo luka musala nga na luka musala pa mutu te. Nga na vérité o lobanga luvunu ni président lobi mambo ba tionso ba yoki eza partout. Na ne loko na conseil président a inventé nga na sa sentiment te. Ah non, blaguer, non, c'est qu'até, ah bien, naza aname conscience. Naza sérieux parce que ça va vie à battu, faire rigoler, naza mariage, naza bananaye. Aza na famille, na musala, neza musique. Donc, nenga yaka poto, nenga zorabasal, kobe ta concert, mbongo eko, tarande ça, ake à vivre. Aza congolais. Faire rigoler, aza congolais. Donc, total, été injustice, ce qui est au salama, tozo, monato, kangaka, minoko. Poti ba misa faire rigoler, ba yaka poto, te biso, to kanisa kake, fali mutasola na maison Schengen. Na wa yebite ke to kanisa bongo. Ata to kokolo bate mutu nyonso yebi ke to lo ba menwa fali mutu poto mona orchestre fali nyonso ya poto. Et Stade de France to yebi pona robeta ngo monta mbongo wana fali azana ngote. Nani yebite ke gouvernement binise mbongo. To mona bacha makambo nini je wana bachaka na kini bachaka fali alpha na omega kana gouvernement fachi kana gouvernement fali ya fachi me bacha fali alpha na omega babosa na ke faire existaka message ya kini soki goloa tele makate si ba ocha fali alpha na omega abete Stade de France pour le loba couronner pour na Stade de France mais Stade à martyr à Pamba Jean ezara so génie et loko ni yango e salama na Congo ngo lo mobo ceux qui francophonie ceux qui franco nini bachaka fali alpha na omega po ba longo la fali omega pour golo a télémaki pour marcher salamaki donc ça veut dire que ba longo la fali omega na Sony tout le monde qui est normal to bi eza erreur ben erreur salamaka mais erreur komi boy Soki lelo ba gaulois ba lamuki ba bandi ko s'acharner contre le président de la République ya RDC. Eza fait rigolate, eza pe le président te. Eza madame Tina Salam. Yende mutu aye kutumula. Yende mutu atiki asala mosala na ye. Alingaki a résumé conférence de presse ya président na Rambastad. Tandis que président salaki conférence de presse wana pour relater makambo salemi na makambo bazolinga basala pour na RDC. Mais malheureusement, question na ye et ko susciter biloko bongaka susciter. Congolais ni yaza siko Congolais na kanda. Attente oyo gouvernement la kake ko sala saliti. Baza ko luka ndenge ni ba se défendre, ba se déchaîner bazangaki. Et siko ba ko occasion ko profiter sima ya ba gaulois. Parce que bato nyonso bazo finga famille ya président baza ba gaulois te. Parce que biso ndi ba o ba gaulois o ya solo tozalo ba deva bino.
Tu fingi jamais mokonzi à l'état. Tu fingi jamais bakonzi. Mais tu regretter nini équipe na ya communication. Au lieu de diriger communication, tu vas payer sa information bien, tu vas payer sa information. C'est-à-dire que le président a mal entouré, tu vas non professionnel. Parce que yoza porte-parole ya président. Yonde motozaki motozo organisé nani wana conférence wana. Et bato va bazwa parole yonde moto pesa bango parole. Yozaki moto tuna te yonde za moto oko recadrer ba sujet na baton ba tuna. Soit tuni simbi bien te obongisi o harmoniser en siko pour ezala bien. Et mission pe leka ki direct te mission zaki en différé, c'est-à-dire que bobanaki no ko solo na président ti bato ba silisi nde botali ba parti o bo sepela ngote bo longoli botiki siko ngolika. Mais boye baki bien que makambo wana ko sala polémique. Bo préférez bo tikango et ça la polémique. Le quoi bino bo vibra na polémique, bo continuer ngo. Et c'est ce que bino bo salaka depuis Radio Kapi. Bozaro beta faire banzembo affaire na Radio Kapi te tango yoti na salon ozaki kuna journaliste na Radio Kapi et jusqu'aujourd'hui banzembo affaire beta na Radio Kapi penzate. On ne sait pas pourquoi, quelles sont les raisons. Bo beta banzembo na été. Ok, on même makambo bano sa na Radio Kapi, on même ti na présidence de la République. Tandis que le président azara na parti pris à mutute. Président za pour bato nyonso. Ezabo baza na prison na bo baza libanda. Ezabo baza malade na bo malade te. Ezabo baza na mboka na bo baza libanda ya Congo. Président za président na bango, aza moto censé à protéger bango, à garder bango, à pesa bango espoir. Non pas te même bango esprit à division. Bino siko bo sala ki no professionnalisme na bino. Botala lo makambo ko biso na mboka. To komi bo mbo komi kaka boye. C'est-à-dire que bon l'axi biso que le lot monde qui est pas fanatique qui a fait le gol ba gaulois, so ba une décision le moto ko longola na kiti. Ah, ce sont des erreurs, les bateaux de sey, bo salaki wona bon sala ngosuti. Parce que faire gola à Lobango, je continue, je cesse de répéter. Depuis 2017, il y a un poste qui a contre-mité ma Congolais. Et aujourd'hui, les Congolais l'ont adopté. Nandiki ma rosakanati. Et je pense bien ma vidéo na sali il y a récemment lobi na salaki na loba na continue ko pesa conseil. Ah on a la team esprit qui golote. Na zana no mutu moko za normal. Pourtant on a lata ki goloa na koloba maloba oyo bato ba kosepela na ngotre. Alors toki ni na ndenge toki ni boité. D'ailleurs kutu ba barre seulement qu'il a fallu bo répondre. Bino moko bolu kande ba mécanisme bo répondre. Bobi boko décorer fali c'est bien. On a disconvient pas de les décorer parce que Asari Moussala Mounen a bêti 2 jours d'affilée dans le Stade de France. Mais chose drôle, tu veux découvrir qu'ils ont mbongo na biso ba Congolais, ne kinekuna et kinekuna. Mbongo wana tout ça besoin à na mboka et ça la makambo belé. Mais bon, mission tant d'argent bouquet na ngokuna. Faire rigola ça festival na festigola. Première édition. Atek na stade de Martyrs, atek na stade Tata Raphaël. Atek na stade Tata Raphaël. Mais bato bakufa na stade de Martyrs mais au kangi stade de Tata Raphaël. Il y a fait le zaki festival zaki concerté. Festival za différence dans concert. Puis zaki festival il y a 3 jours. Zaki a journée mais zaki festival faut metama 3 jours. Et festival na zaki ka musique ité. Festival a fait rigola, festigola ezalaki art nanani et to monaki bato ndeki ba kindeki na centre culturel ba artiste ba présenter ba œuvre d'art na bango. Et si ko na stade ngaki za kino bato ba présenter ba produit na biso na moi bato ba la biso ba bloko na bango ba tikaka ba biloko na biso ancestral ba la sango ba présenter yango bato ba kosomba ba sombi. Et si ko na pourquoi ngaki za la soirée ba concert. Moi 2-3 artistes ba petit concert et s'occuper ezalaki teke eza concert populaire parce que place ya moi chez zaki $10. Bato ba ngaba kufade parce que bato ba ngaba ba kini bato yon sauter. Parce que ça qui est le mot VIP, ça qui quelque chose tout le monde expérimenté comme ça et ben on côté sambongo. Et que ça la makambo ibile mais tellement le cola bolinga Hervé Golatin botia qui est bouton. Botia qui est bouton. Oh ce sont exactement et là il y a la vraie soft power one parce qu'à travers yango tout le monde ba benga ba artiste ba mboka ibile ba sanini ba ya ka chaque année ba ya ku faire découvrir biloko ezali pas na biso na RDC. Tout le monde vendre encore plus l'image nango parce que tout le monde éviter ba France 24 banani bazala ba sponsor pour ba même ba image on va diffuser ba tout musu ba mona ce qui se passe chez nous mais bo bloquer ki yango c'est là où les lobes qui tango bobi bozo décorer fali pour pas be di concert Stade de France
yango bato baza kokama mais Fere Gola azalaki na concert na Accor Arena bapesaki bavisa te mpona nini azangaki bavisa pourquoi pas gouvernement azalaki impliqué mais oyo afalaki kobeta concert na stade bato bakendeki bacomédien bafluenceur batiktoker banani babiki non grâce ya gouvernement grâce ya ministère nde bango bazwi babillet bazwi baavion bazwi bavisa mais comment fait-il faire azalaki na mposa ya baartiste na ye kaka bazwa visa bazwaki te ebandi lelo na 2026 te ebandi depuis 2024 ça fait 2 ans et azalaki kosesite azalaki koloba na bimission ya télévision bacommunicateur na ye baza kocommuniquer biso bafanatike na ye tozalaki koloba parce que ndenge président afinga mawa boye découvrir na réseaux sociaux bo découvrir na télévision te mais na réseaux sociaux parce que botala rango mais bozosala sourde oreille et lelo botala makambo bino moko bo déclencher bozasi kone capacité ya ko arranger